que pensez-vous de toutes les personnalités, monsieur le président? Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Je prie tous les jours mon Dieu pour qu'il me garde de ne jamais tomber là-dedans, pas tomber dans l'orgueil, de rester celui que je suis. Je demande incessamment à mes amis, à mon entourage, de me dire chaque fois si je déborde ou quoi, qu'ils me fassent la remarque et je me rends compte que non, jusque-là, ça tient. J'espère que ça tient. On dit que le pouvoir use et le pouvoir rend fou. J'espère que je pourrai partir avant de devenir. Félix Loba, vidéo ya mwana zongo c'est le petit cas. Pambate yo bominde ko boma. Obebisi nde ko bebisa. Mboke bobite. Mais yo lobaki orgueil et convoyoté pour yedi pouvoir et makala lolendo. Marche à distraction. NON. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de soulèvement populaire dans la République démocratique du Congo. Et voici la seule voiture qui faisait partie de son charroi automobile. Un tas de ferraille roulant qui ressemblait à une Toyota Corolla des années 80. Un véritable vecteur du tétanos qui devait déjà être à la casse mais qu'il a utilisé jusqu'à la dernière goutte du sang. Aujourd'hui Jean-Marc Kaboun peut regarder l'avenir avec un sourire, il peut léguer à sa descendance un testament gros comme un livre. Sauf si on vous disait que c'est à Kinshasa, l'actuelle résidence de Jean-Marc Kaboun est une ville atypique du style californien. Kabila Tangibino, Kabila Moboya Kalabino avant, mais Nassi Moboya va vous regretter pour vos faibles. Or, Bible Zoloba, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Momeni Makia soit nakate, Momeni Makia soit nakate. Lelo aye kuswana. Marqué, financé par Kagame. Ezui bandeko likambola motote ezui océan de la presse abelelaka pona Congo o ezali ekolo na ye ezonga mobimba pe ezonga na kimia matondo na bandeko nyonso balandi nyonso ya ezui bandeko balandi ezui matondo bakomela bino bipai biso ezwami bino pe bino babone na biso ya océan du Congo. Vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Vous avez des cités. Vous pouvez liker l'émission, partager du début jusqu'à la fin. Tika Nzambe alola a pambola bino. D'abord suggestion, commentaire, j'aime. Ezui, ndenge to yebisa kabila zali branche moko to tia na chaîne de la Libération. Place où tous alaka peuple. Place où to ali ba Congomani. Place où to belelaka to sasaka to nganga to kendaka ko pikola ndenge kokolo la biso l'élaborer le bala biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer passe donc côté que c'est comme côté seigneur le boko no oluka tikino ozwa eloko yo zaina ngo posa pambate soko ko luka to vandi oko timola te oko kotela sa mabelete moyo zeloko no yali tetala ezui to tiaka bongo litono na nzete po ete to benga yango malamu ezui na Congo central ezui ah, na mama yemo pavillon 9, 7, 8, 11 euro batelemi a Molamboka ezui na boteka ezui la bikoro ezui la bikomboso ezui na Dibumba ezui ah bana Dibumba bavandi balobito okotala na centre na kele balobito za na mama to okotala bapusani bakeitila kamako mama to vandi to lobito okotala ezui biso penza sa ezui kimialité ezui et comme la bino molongo mobimba na ba province iso ya République démocratique du Congo bisika oto kolela pena mikili nyoso ya bapaya ba oyo basepeli ko consommer biso la chaîne ya biso Libération tika mpungutulendo afula PV bandi ko balandi tokoloba bosolo po ete bosolo nde sikolaka totala maloba ya Chilombo tango bako tuna ye nini Chilombo alobaki ebongo tozonga kabuya l'homme puissant ezui. Et que pensez-vous de culte des personnalités, monsieur le président? Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Je prie tous les jours mon Dieu pour qu'il me garde de ne jamais tomber là-dedans, pas tomber dans l'orgueil, de rester celui que je suis. Je demande incessamment à mes amis,
à mon entourage de me dire chaque fois si je déborde ou quoi, qu'ils me fassent la remarque et je me rends compte que bon, jusque-là ça tient, j'espère que ça tient. On dit que le pouvoir use, le pouvoir rend fou. J'espère que je pourrai partir avant de devenir fou. Et rapidement, Monsieur le Président, vous n'avez pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour les amis, pour la famille? Oui, quand même. Pas beaucoup, mais quand même. Toko bomba te bandeko, tango yangoyo, tango abikamwa. Tango yo esengeli, moto nyonso ye ba position na ye, ta o esengeli, toko kende opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons le Congo, likambola moto te, mafingu te, toko loba bosolo. Kasi vidéo wala bilo boyo ki Félix akoloba. Est-ce que lelo Félix atiki alobaki soki makambo wana elingi okomela ye akoyebisa l'entourage ne ba conseiller akopréféré vomi atika mais Félix démissionne toi mokonzi moko na Angleterre ye alobaki bato bakoki kosangala te latina covid tala mindele na maloba na bango na respect ya maloba Félix tango basurprendre ye na bato bike balobi na ye bamama batelemi balobi na ye okotika mokonzi wana na février akoloba tika pamba te ya kwesaki mobeko bato batosi me atosi te bayebisi ozali mikolo na mibeko te ozali likolo na mibeko te na banzi mpe biso na Congo soki tokei na mobeko likonzi na nzela na yango ya 62 si je me trompe pas na molongo mo yango mo ya mboto ya mibale balobi moto moko te ali likolo na mibeko hein? L'article 62 de le côté français. Alinéa 1 ou 2. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais awa motono sa komi likola mibeko. Mais en Angleterre, mokonzi, alobi boko yangala te tina maladi yali. Ye moko yangani bato bakuti e ba betinki bo pe ba mama balobi esengelo longo lobi boto la ngai te. Nga moko na sanza ya babale na koloba. Pe na kolongwa botuna bandeko ya Angleterre bakoyebisa bino bakozela ye aloba ebongo atika Félix loba video yango nazongi selo petika pamba te yo bomi nde koboma obebisi nde kobebisa mboke bongi te me yo lobaki orgueil ekozwa yo te po yebi pouvoir ememaka na lolendo oyebisi bato na yo te botambola malamu soki makambo wana ye okolinga kutu te ke babetela yo nkimo yo moko kolongwa me lelo Félix molongo mobimba ekolela 3 ans na yo marke lelo bisika alakilaki ngabwa esiko ya bana ekofutela asombi yango motuka oyo bapesaki ye marke aza nango te nakotalisa video po ete lobi marke olukanga te video ebimi pe lelo lolenge mituka ekomi na mampango kabuya l'homme puissant tshela biso na video ya marke. Les États-Unis d'Amérique sont aussi appelés le pays du rêve à cause des opportunités que ce pays peut offrir à ceux qui ont de l'imagination. La RDC est plutôt le pays du miracle. Il suffit d'être au bon endroit au bon moment et votre vie peut basculer du jour au lendemain. Il y a seulement 3 ans, voici la maison que louait Jean-Marc Kabound au quartier Kingabois à Limete avant qu'il ne devienne président de l'Assemblée nationale. Et voici la seule voiture qui faisait partie de son charroi automobile. Un tas de ferraille roulant qui ressemblait à une Toyota Corolla des années 80. Un véritable vecteur du tétanos qui devait déjà être à la casse mais qu'il a utilisé jusqu'à la dernière goutte du sang. Aujourd'hui Jean-Marc Kabound peut regarder l'avenir avec un sourire, il peut léguer à sa descendance un testament gros comme un livre. Sauf si on vous disait que c'est à Kinshasa, l'actuelle résidence de Jean-Marc Kabound est une villa typique du style californien. L'on estime la décoration extérieure et les accessoires à $52 000. Le prix d'achat du terrain et la construction sont estimés à $220 000. En dehors de sa maison, Jean-Marc Kabound est promoteur d'une école moderne dont le coût est estimé à $330 000. Son charroi automobile actuel n'a plus rien à voir avec la vieille Corolla, il est composé des Jeeps de marque japonaise de dernière génération.
www. Bandeko ezwi likambo la moto te na banzi bino moko bomoni wana Jean-Marc Kabunda wapi bisika utaki ndenge ni nazalaki pelelo lolenga komi bandeko na ngai bakongomani mboka oyo ekufi tala siko mituka ya Jean-Marc tala eloloko ya Jean-Marc tala ewala kokende kasi bandeko bomba mabe na sasa na panza to sakola pour la République démocratique du Congo likambo ya Vital Kamerhe na Kabila yango wana likambo ya Félix na Jean-Marc Kabunda Vital Kamerhe alobaka na biso ete pona nini yazo soutenir Kabila mais est-ce que Vital Kamerhe ayebisa bino pourquoi bakabo na Kabila alobate Jean-Marc babengi bango epa ya bato na bango bo vérifier balobi na bango boye Félix na Congo aza na chance te toko ki une élection te toko ki na transition mais yo bima adversaire ya Félix pour bo ramener peuple congolais attention la zone sabilo bakambo soki bo boyi beaucoup la musée l'aura désiré Kabila peu importe à côté ba rwandais mais éveiller qui conscience sabino yango la kozongi sa leso ba vidéo la bango éveiller qui conscience côté faible na ezali parce que senga qui aide pour aya kolongola mobutu o bino moko bo livra ki na sima boleli Kabila tangi bino ke bino boboya kala bino avant mais na sima boya ka ko regretter pour boza faible. Or Bible zoloba que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Dès qu'on anga sokolobaki ngala za montagne tika la montagne jour okokita dès qu'on anga bakoyembela yo kumva mutumbu kamu Yerusalema kuya mutangila we mumusoko wa yeleko okokwela na banyangi na nzela na yo bakobeta yo levya kosalisa yo te okoluka mosamalia motolokola yo asalisa yo kumva mutumbuka mu Yerusalema moya mutangila we komusoko wa yeleko wakasamba kena na manyangi munjila we kumututa bikole kumushia nechoyoyo njila indi ngenda munjila indi ngendela panjipa buloba nelungeni lwa buntu chakupeta dikisha ndindila kudinzambi wanye atumanyuma mwimpeyo mwayaye andombole mwameme chinyanyi meme ndindila kuditatu wanye atumanyuma mwimpeyo mwayaye andombole mwachilondi mututu ndeko na ngai tozotambola na boyebi ya mokili ndeta la pasi Congo tokosikola yango na boyebi ya mokili te po ete moto ali na suka na ye Bible lobi maudit toi l'homme qui se confie à l'homme de la peuple congolais tozoze la président Eli appelle sa mot d'ordre tozoze la muzitu appelle sa mot d'ordre entre temps président Eli asa politicien bazo kenya na négociation il y aura pas les élections na loba yango depuis 2019 c'est quoi basali nini balobi non et là qu'on est tout ça là Marc réussir cause à la pire comme Vital Kamerhe maman Marthe lobi ngapela telemi pona sali na soutenir moi nanga akangi ya troupe kabu ya l'homme puissant tala bilongi ya maman Marthe kolekata ya moto asali bango banani ba sasi ya papa Tshisekedi un jour la vérité finira par triompher nani wana po elongi ya papa Tshisekedi zo mona na tele bandako mais bino moko botala parce que biso tozolo bela nano moamba c'est vrai qu'il y a ba président ba fédération sur basali awa moamba to bundaki makasi pour que Jean-Marc soit élu comme député n'est-ce pas une fois Kabuya nous l'avait dit alobi bino bozolo bela ngai lelo boye bino ule bo soutenir ngai nana za bino nani Jean-Marc akuti biso na kitasa bo soutenir ya akomi président ya nani ya akena assemblée nationale lelo azonyonga bino Kabuya nous avait dit ça. Kabuya nous a dit ça. C'est pourquoi nous disons que le moment est venu, avec honneur, le col le baki ba décision sur ces autres suivre, bato bazaki fa na yo, nde ba lobi yango, na ba image zo circuler, que ba décision sur les autres. Décision sur toujours là. On démissionner au combat. Parce que pour nous, et ça événement depuis 2019,
toyebi saka air tokenda na mausolée Etienne Tshisekedi que le parti doit être restructuré. Tolobaki yango na to Congo na RTNC 1 tolobelaki yango focus ya ba président sectionnaire na ba fédéraux mosusu tozalaki na bango na ba cellulaire na ba combattant ya force du progrès na ba parlementaire tozalaki ebele na mausolée tolobi que le parti doit être restructuré. C'était le 25 juin 2019. Pour nous comprenions déjà que vous étiez incapable de diriger une grosse machine comme l'IDPS. L'IDPS n'existe plus. Vous êtes tous des millionnaires, des Kabou et des Kabou des millionnaires. Mais l'IDPS n'a pas de siège. Cette maison que nous a léguée Etienne Tshisekedi, ce n'est pas le siège de l'IDPS en tant qu'une machine politique. Vous avez des millions partout. Nous manquons où tenir des réunions, des fédérations à Kinshasa. C'est pas normal, n'est-ce pas? Les cartes du parti n'existent pas. Les cotisations n'existent pas. Il n'y a donc, le parti n'est pas géré. Le parti va se vivre de quoi? Parce que le parti c'est une association où les gens cotisent. Vous êtes incapables. C'est pourquoi nous vous demandons de démissionner pour tous en bloc. Démissionner pour tous en bloc. Vous dégagez. Vous avez de l'argent, allez vous faire vos affaires. Les celui de PC, continuez. Les compétences, il y en a. Le directoire est là. Le directoire va gérer le parti. Le congrès sera organisé. Un autre leader de l'UDPS sera choisi, qui sera derrière la haute autorité politique de référence, derrière Félix Tshisekedi, pour que nous puissions travailler pour le compte et de l'UDPS et pour le compte du pays, pour que le pays aille de l'avant. C'est une honte macabre. C'est une honte. Bande Kolanga, division Koti. Na yebisaki bino na bemission leki ndenge ni bakaboli baachi ndenge ni bakaboli lelo bino moko bozomona division marque lobby a telemi batu plein baye bavandi na lemba basiéger balobili tozokende marque akosala nini akolakisa sikoyo ba point faible oyo bino boyebi ya Félix marque akotalisa bino yango nazo dévancer bino po naza aigle bokondimelanga makambo nazoloba Kabila azwi batu nyonso peu importe interprétation na bino talinga te Kabila aza na siège de vidéo la kopesa ngo mokolo boko ya kake boko ya kake les Congolais maloba oyo ko sauver yo muto ko landanga sikoyo soko boyi yo kotunana to kotuna ngulu tunaka mama na emuno ko sala bwepo nini. Aujourd'hui, on commence à Kadabino. Marque ma pesi mbongo. Marque à Kozwa mbongo. Marque à Kokaba. Mais marque la Félix ba mutumoko. Mais ba osala nini sikoyo. Félix a bibi bololé. Asale le côté. Marque kende. Yebisa la bateau. Préparer bango. Talisa bango. Namabe oyo. Moye mapona meke les athées. C'est quoi photo ça nini? Tobunde tumba ya kolongo la Félix. Entre-temps, na yebisa ki bino banda kala. Moïse Katumbi, il frappe. Na uta ko yebisa na bino bon luka Vital Kamerhe, est-ce bozui? Les collabos ba combataba. Oh Félix a finga bino batalo kuta ngo boko kochela biso mbongo te. Bo posa biso ba question c'est pour peuple là ba libérer ba chambongo. Bozui Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a se réunir. Nani azuye? Nala bete Vital Kamerhe divisé outil la sommet botinda ba mbongo la bino miyibi wana ya passe po ba bomaka biso nana zo Vital Kamerhe ba détourner na poto ba kosibino adresse Vital Kamerhe se réunir boke lukaela ngambo mususu c'est quoi banani ba kosi bana poto ya nzala ya mafi bosala katebe escroc. Comment voulez-vous battre babomi mboka baza ko se réunir na bilo ba la poto bosi bango bokosi baninga la bilo adresse. Tala combat ndenge boza diviser. Tala ndenge boza diviser. C'est comme boye bisanga Congo ko bonga mukoni. Boye bisanga Congo to ko bongisa yango mukolo nini tango diviser ezali bipai biso. Désorientation koti. Bato Vital Kamerhe ba se réunir. C'est comme boye bisanga Banguna bazali wana siko Congo oyo bakaboli yango bola ba manya Rwanda Congo ekobonga mukolo nini soulèvement ekozala mukolo nini révolution congolaise ekozala ba mukolo nini
parce que mutu nyonso akomi kobenda koni akomi kotala intérêt aye na bana age epusani na lia te tika nalanda Kabila parce que mbongo ya Kabila nde mutu esali mbongo ya Kabila mutu esutena lamuka parce que Moïse Katumbi aloba yango toboyaki Moïse Katumbi alobaki eloko moko na loba yango to défendre yango mais na ezui namoni yango keza ya solo. Cela veut dire que si bango bayaki pe kosala lamuka wana bayebaki ke bako sakala la peuple de bakomisa peuple mutu moko bazwa esprit ya peuple après bango bayeba kobeta canon na bango. Mais nayebisaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Toko tuna na mikolo mizali koya tarboke la négociation. Nanya kokweya parce que bako pesa Fayulu za la candidat président de la République te selon balance na bango. Naloba kalanga papa. Bomona nga kolabo etali bidonga la solo bapola mboka. Nazani ya lamuka, nazani ya SIDN ya nouvel élan, naza peuple congolais toza souffrant. Bako pesa te tango bako négocier. Ba finance koya. Kagame alinga instaurer système. Bande kolanga to boye yango. Ba peuple congolais to boye loko yo négociation. 64 négociations de la République démocratique du Congo et aboutir de l'autre côté. Et le gouvernement casse la conférence nationale souveraine et bon timboumate. Et l'ikapen a osé. Et le gouvernement basala yango mesimbité. Bande konanga. Négociation to okele wapi. Kodjwa ye awa. Et memi kufa ya effet Tshisekedi wa Mulumba. Lelo bande kolanga. Poto gagner. Poto la libérer. Bande kolanga esengeli to bunda. Lumumba, oye, Lumumba, oye, Lumumba, oye, totalement Lumumba kufaki na aja mukie. Atala kite bana botaki. Atala kite nini ta yoki souci. Bande kolanga to lata Lumumbiste. To lata ngo la kombote. Poto telema to défendre te, muto abundie tumba yoki guya ya ko vivre te. Atiki mwasi na bana mike. Atalite, alobi ngai na kei. Mouze ayaki, atalaki course à pouvoir te, asukoli, atalaki tapis rouge te. Matali alobi, non, mboka o soke kei, nga mouze, nzamba kotunanga. Il a fait que 3 ans. Pas battre nanda kuna ili waya soni et salamate président mokote baboma ebo. Ba eli e plan mundu ki babeti. Batu babeti babimi, ndeko na ngai. Ndenge moko. Babenzi, momemi maki aswana kate, momemi maki aswana kate, momemi maki aswana kate, momemi maki aswana kate, lelo aye kuswana. Marqué financé par Kagame. Pourquoi bande kolanga? Pour Congolais a osé ko sa likambo. Il faut Congolais que le défendre pas Kagame. Un pays riche. Nazo tchande kolanga moko africain. Pour l'andalo malobani papa na lobaki. Et bon, je vais rebondir à partir de ce que mon cadet Ndiaye vient de dire. Pourquoi chacune de ces transitions ont échoué? Parce que tout simplement, nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Et ce système remonte en fait, si vous me permettez de le préciser, allez-y, à la conférence de Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier 1944 au 8 février 1944. Et au cours de cette conférence, De Gaulle a prononcé un discours qui a été le discours qui a marqué le début de la pérennisation des systèmes hérités de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui dans nos pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous me permettez, je le cite. Il a dit donc, les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-gouvernement dans les colonies est à écarter. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans les anciennes colonies de la France, pratiquement tous les gouvernements qui sont constitués, le plus souvent quand la France ne voit pas en ces hommes et femmes qui composent ce gouvernement des gens capables de pérenniser ses intérêts, elle fait tout pour que ça échoue. Je m'en vais pour preuve tout récemment d'ailleurs. Quand le Premier ministre actuel, Shogel Kokala Maïga, a été... Enfin,
il n'était pas encore nommé, mais les rumeurs couraient comme quoi il va être le Premier ministre. Mais il a dit clairement que des autorités étrangères ont approché Assimi pour lui dire de ne pas nommer Choguel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui composent nos gouvernements. Et aussi longtemps que nous allons nous regarder avec leurs yeux et que nous allons continuer à évoluer dans le système qu'ils nous ont imposé, nous irons de transition en transition. Pourquoi? Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien qu'ils cherchent à ce que nous restons dans leur giron. La preuve de cela aussi, si vous me permettez, je renvoie au discours, à l'entretien que Jacques Chirac, ancien président de la France, à l'époque il était président, a accordé à la presse étrangère, notamment aussi des Français, pas seulement la presse étrangère, à Yaoundé, en 2001. Voilà ce qu'il a dit à Yaoundé, je le cite. Nous, en parlant des Français, nous Français avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique les cerveaux grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de citation. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi longtemps que nous allons évoluer, nous regarder avec les yeux des autres, qu'il s'agisse des différents concepts de démocratie, de gouvernance et autres, à partir de concepts qui sont venus de l'étranger, qui nous sont imposés, notamment par l'ancienne puissance colonisatrice, nous allons difficilement sortir de ces problèmes. C'est pourquoi on dit qu'il faut une rupture totale avec le système qui a prévalu et qui prévaut jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pour cette rupture, peut-on dire qu'il faut le faire seulement des choses qui sont passées pendant des siècles, qu'on rompe cela en quelques 18 mois? Cela est-il possible? Je m'interroge. Ezwi likambo la moto te bo interpréter nde bolingi eza mboka nanga mama yo mutu lobi nanga olobi yango basuki ochaka la maneti wana ozaka lokwa ba danseuse en ndombolo. Mais oui, parce que ba danseuse ba basiki toko bolula rabango. Mais ndombolo nanga na obundela siko na obi na ndombolo pour la nation. Na ebisa yo bolole oyo ozoli mbonga Félix ozoli mbonga Kabila parce que Félix a la mbongo te Kagame a la mbongo te mbongo ya Congo pozwa yango il faut coopérer na Kagame pozwa mbongo ya Congo il faut coopérer na Kabila lelo babomi la muka n'existe plus la muka ezate la muka tikali état d'esprit slogan ndenge UDPS tikali état d'esprit lobi la muka kokufa et kokoma individualité tokokoma moto la moto asala makambula ye parce que muzito asala nzela na ye fayula keleki na nzela na ye fayula zongi muzito atikali pa so bundala ndenge na ye lamuka ekufi nana bomi yango Kabila pona nini ayaki kokota lobila zoluka nani abomi nyo sacré Kabila po bosala nini yazonga la course na ye nani akaboli Félix nani nangobila Kabila bawali nini mbongo batekaki zandu mbongo wana bandi koganga salitele kila uteko la kisabino mbongo azandu bandi koganga esengeli bazongisa ngobila bao mabatuli woyo kukufa Félix nzamba boya utali bango Félix oza moindo oza Judas yo yeko boma biso na kombo biso to kosala Félix celui qui tue par le paix périra par le paix bakoleshe yo nzamba kotika yo te soki olongwe te nazongisa la vidéo nao ngala na problème na yo te papa problème na ngesa ka koloba bosolo nzamba chakati langa bosolo nde ko bomanga pour ko changer langage te pour ko lobezanga te mokeli mutatali saranga yo ka boyo bandeli alobi o salate aye ko yebisa fayulu alobi fayulu tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné soki lobi fayulu a perdre l'héritage malobo ko kangaye ezangate parce que bazo tambola nyamu nyamu boko coopérer pour nani boko la transition pour nani ngai nzambe mutatindinga mukolonga na ye namoni bilembo ya récite ngana kele koyokana na bato babomaki nga lobi tenor salate lobby soki nazaki moyibi pona koluka protection na ndenge na kokimaka boloko anyama esika kolala réalité mais lobi la kepa bato Jean-Marc Kabund bazaki na toi bobenga bato la bino tale bele baye Jean-Marc bazaki na toi abenginga alobi yako ko protection parce que toi tu parles bien
ese bango bien ngeza po nzambe mutatinda ngana yebi kolobata nzambe mutache maloba o so la bela ke lobi melinga na kende abela ngai yako ko sala journaliste ya yambo po te to envia ka on yebisi bango na sala yesu musala wala so la na posa bela kelanga bo sanga ni ata bo finga lelo batu ba olandanga parce que Jean-Marc yola batu balandi mais sa division e uti la mboka ya bisote bato balingi bisote bato basali yango okofinga nga lelo melobi ba ko consommer nga kaka parce que quand on a okele bato baza mais tango tozo ya ko yebisa bilo bo solo to sangisa mi solo bazo sakana biso po ba yebi biso bazo sakana biso po ba yebi congolais poso na yebo yibi lokoso congolais nenga zana atele makala maloba la ete mais néanmoins nzamba tindeli bilo moto liboso alobi akotele ma ferme fidèle pona kola kisela bilo ba kongo mani ke boya to sangisa mi solo botinda awa to libérer mboka boko yaka tolo na bilanga ya moyibi okolo na bilanga na mboko ya malamu te tokele koluka wolo okoluka wolo yo kotekela ngonani boya to sangana to luka wolo ya malonga bazamba la biso pesa mela biso to zinga mina bapaya sikoyo politiquement tala technique bango basali ba resir ko malamuka siko lobby peuple atelemi wapi katanga tanga ta tourna kamisu nga vers peuple oza souffra lokolanga biso bazokanga biso à tout moment mulopwe azawat enlevé ba betaye ba osalelo yango na bisabelo bande kolanga ba osambela kanzambe na solo soko kende pa bankanga zwa kisi ya solo kota sala nde ba Félix ba osala na ba prima cour na bango bazwa ba telemeli bango e ko tindika bango mais bon revenir pa ya nzambe tout combattant tout compatriote zonga na sema kola nzambe sambela nzambe ya solo loba la mokeli alimbisa yo otambola sema koloba ko boma ete ikala baluka 7e fois poison kufike leo na poto ba koluka za pa ba ebite mokeli soka bateli onde kolanga ba koluka yo ba kozote ils vous feront la guerre ils vous vaincront jamais pas ozo tambola na mokeli yo lobo sambela kame makambulo mabe ozo sambela ke ko lia na bato bazo boma biso aujourd'hui Kabila triomphe il connaît tout le monde. Tout politicien est derrière les Rwandais et derrière les décideurs. Révoltons-nous, peuple congolais. Nous avons personne, tout ça, banetiki. Tobunda, bisoto ede bato to lingi poto tshaba on a pouvoir. Et non, to tiki la batouana, oh bisoto linga ba ke lo kai la biso pouvoir ko kala, po bango ba ya ko ko ba konzi. Lobi bo nyoko ma boko zo attention. Vous croyez que Félix Nenga Zala Soka Yoka qui Bakabo a émis dès le début. Kenzamba Boyo, j'ai rêvé ceci. Dieu m'a révélé pour la Otika. Mais le Félix a souffert. Mais peut-être Balinga Batia est premier ministre. Ce qui fallait, ce qui beaucoup considéré. Mais fallait le rappeler cette poste Malonga. Nama Bela Malam Tolga et Bayango. Va neutraliser l'œuvre de Dieu. Va neutraliser Fayoulou qui était notre David. Mais aujourd'hui, au lieu de tellement, montagne qu'on chancelle, t'as la présidente Lipa Saoudi. Et pas décider. Ba ebisieni. Tanga koya, ba se réunir lobby. Ba lobala kinin. Marche pacifique, marche de santé, marche à Koyemba la Seni, marche à distraction. NON, il n'y a pas de marche s'il n'y a pas de soulèvement populaire dans la République démocratique du Congo. On ne va plus faire de marche de santé. On ne va plus chanter, mais chanter là. Non, on n'est plus là. Nous souffrons. Maintenant, on va comme la Bible, qui n'a Jésus, comme la mototé. Na fingité la lobby solo, peu importe interprétation. Mais lobby divinité Koganga. Et qu'on l'obosséa l'obaka. Est-ce qu'à l'obakité, peuple congolais, Telema, Zala Viola, Bundela Yoboko, Pesa Bokonjo Yolingi, mais quand tu as Bokonza Bundela parce que Bokonzi, Bakei déjà Bakangi Bango. Baza Banyamo Bakangami na Singa. Tous la fumuzi, tu es pas son Andiana. A quoi qu'on peut savoir rapport ni. Potanga Bimaki Totuna qui était. Bisote Batuto Mandata qui bang. Boko tu na nini akendaki koluka bokonzi na ye okotu la fayulu nini tanga bimaki yote mtofutela ke biye yote mtotinda ke mais soki biso to bandiko konza bango to bandiko tinda bango ke telema lumumba fakina bota man époque na oto kufala ba polo no bokito to mona souffrance ote nzambe to lobanini monoko ekauki maloba esili na ye komi bonza na yo liziba maya bomoye kololobela na tata mokili otindanga nazokoka lisusu te nasengi yo sekure monoko ekauki maloba esili na ye komi bomba na yo liziba maya bomoye kololobela na tata
Congo tindanga nazokoka lisusu te nasengi yo sekure ingeta na bana vuluzi nzambe ayebala kobatela Lumumba zalakati la biso Lumumba zalakati la biso force et la puissance et la divinité otambola ki nango pour sauver Congo tika yango zalakati la ba congolais balongwa kati la ba leader Congolais batika ko gumba mela ba leader Congolais bango moko ba misala ba leader ba telema pena simana yango baya kozwa maponami ba pesa yango na Fayulu o bango balingi kasi batika ne ko kangama na Fayulu po ete Fayulu ko pesa nzela ya libération te bango moko soki ba se libérer nde bandimi ya solo Fayulu azala bokonzi kasi soki bazali kozela ete bokonzi ya Fayulu e ute pa na ye moko peuple bokolela lelo po lobi négociation kozala Fayulu pas à mutu appelle la course au pouvoir akoloba lokwa Tshisekedi na kotika politique à chaise vide te ye pas ko signer akota na négociation wala bilo bokozala wapi nzambe ya lola alimbisa bino bato boko tambola libungi ya kufunda biso ya kolinga bakanga biso kasi tika pole na nzambe ezali kona bino merci la Kabouya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci la Judeka adorateur Misap électrique merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi parabe miso bangai matondo et comme la bino banso ba obolandi biso merci encore une fois na Juka homme le number 1 au séance de la presse congolaise ba pour remettre Angola no bondi abotard de bonne itinéraire émission comme la bino mamour d'Angola na mokiteno Florence ya matondo mido merci la mana nanga États-Unis d'Amérique la kunjana nanga merci une équipe pour la ah merci pour nzamba bikisi papa bokobika la kombo na Yesu maladie ko ya meko kende merci équipé pour la thé États-Unis d'Amérique merci na yanga mokonzi na Angleterre merci na mbemba langai na Angleterre toujours merci encore une fois na joli ah gloire à Dieu Seigneur je te loue je te glorifie pour la maman nangai merci encore une fois jolie petite sœur propre incarné contre le connaît femme pécato la Suisse maman de la Suisse yangande ko l'Autriche nzamba pambolo yangande ko ah Michael na France nzamba pambolo petite sœur na France ingeta na plus 49 qui l'a mais bokle le connaît femme pécato merci na plus 49 la chabienne merci encore une fois la grand frère propre na plus 45 wana to yambio ne sengo tokokutana Claude Montana hein motomoko moi écoute là le béate bilo mo boyebi merci encore une fois la congolais nyonso baza conscient oh bako bundela libanda pe la kati oh toko sangisa maele pe makalisi pe misolo pour la soulèvement pe libération na yebisa bilo que c'est pas tout le monde bako libérer mboka merci na bako Lumumba merci na bako Nzezalandu pe bala Nzezalandu merci encore une fois na bala ba patriarche nyonso nzambe alola batela bino Kabouya l'homme puissant bocha vidéo ya Mose Laurent Désiré Kabila nzambe azanaye ba photo ya patriarche Lumumba et défilé héros national Tobundela Congo potolongola bango la kacha boumbu Tobundela Congo potolongola bakufi nyoso ba martyr nyoso la kacha boumbu Tobundela Congo tolongola kozala biso so ba politicien politique epesa ka bomo été politique eza décevant mais ceux qui tozali ba résistant ngelo bagi papa nganda personnel toko longa mais le patrie ou la mort nous vaincrons papa Alfred na maman Clarisse bino tout partout bozali Zambé abatté la bino Tobunda que vive la République démocratique du Congo que vive la République démocratique du Congo que vive l'indépendance que vive les Congolais avec Dieu nous vaincrons bye. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption ceci cela ils l'ont fait marier à la sœur de James à une Tutsi. Directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre là, Lunda Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais.
ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Alors, mais un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. Si seulement on avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué le 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend. Je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre. Mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Parce que tout le monde a... Beaucoup de nos élites, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de citadins, des gens de ville qui sont habitués à la vie, ont peur de rentrer dans nos villages. C'est parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Nous étions donc engagés dans un programme de reconstruction qui a commencé à porter fruit. Et tout cela sans assistance extérieure. Parce que les habitudes politiques en Afrique, c'est qu'on doit attendre de l'aide de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la, de la Banque mondiale, de ceci, cela. Mais nous avons dit, depuis quand nous luttions, longtemps, nous disions que notre lutte, c'est la lutte de l'intelligence contre la force brute. La force brute. Nous disions alors dans un des congrès au Maquis où il a participé en 1976 que parce que nous avons tout dans notre pays.